Congo Esengo TV. Mbote ba ndeko yiba congolais de partout ngai wabino noko Clovis Manseba Muyomba ngwashi ya Congo démocratique na pesibino mbote bandeko ipai bozali. Alors bandeko na moko alelo nazali na ekusengo ya kokuta na bino po na ko pesa bino ba nouvelle ya mboka na biso Congo démocratique na lingala brut bandeko na yango na kena lombangu na pesa bino ba actualité na biso ezali dominé bino mo boyebi noko nanga fachi autrement dit Fachi Béton noko Fachi ayambaki délégué ya Union européenne bandeko pe ministre français des affaires étrangères bandeko nde ba solola ki ma solo ya kati na yango na keni kotalisa bino pe lisusu na football na équipe oyo babengi Vita Club bana veya mbote partout dans le monde de Sika Bozali ngai noko na bino Clovis na pesi bino mbote e Sika Bozali menazali ko pesa bino nouvelle ete na mikole uta koleka président ya coordination ya Vita Club a pesa ki démission kasi de touti komona lobi awa ne Pele Mongo pona ko rappeler bino Pele Mongo oyo amema bana Vita na Brésil boyeba ba série oyo tozoyemba bana Vita bazo oyemba ba Kaskito bosoyeba masolo wana nde mutamema masolo wana ba ezarande président Pele Mongo na équipe na ezalaka ba Kaskito ezalaka ba boeka lisasi tozalaka na ba grand goal na bosani kombo bandeko mwa mikolo leke bele na yango na ko rappeler bino nde président Pele Mongo auti ko kotisa auti ko déposer plutôt candidature na poste ya président ya coordination ya famille Vita Club bandeko. Alors bandeko pona programme ya 100 jours na ye boyo ka bandeko idéologie nga bondimela ngai nga noko na bino ngai Muyomba ngai Manseba ngai ngwashi ngai noko Clovis nazo fungola bino boyo ka 100 jours ya Pele Mongo ezali nini bandeko 100 jours ya Pele Mongo ezali ete akosomba avion bandeko akosomba avion pona banavia alobi lisusu akoba kokene na gouvernorat ya ville na ville ya Kinshasa kosenga permission bal cedele bango stade 24 novembre bongo na kuna bakotonga ba restaurant bakotonga ba malewa bakotonga ba appartement pe balobi bakobengisa bapaya batamba mboka bapaya. Donc équipe na biso ya Kinshasa o babengi Vita Club bandeko équipe ya Congo démocratique spécialement ya province ya Kinshasa o babengi Vita Club bandeko e kokoma pena munene na selon idéologie ya noko na ngai Pele Mongo pour programme na ye ya 100 jours eza kafu elobi nango ba noko na nga ba ivoirien pa na yango tokokende kotala na dossier oyo tokosalela analyse na biso mokolele ezali dossier ya IDPS bandeko na ebisi bino bandeko IDPS asali mama na ba concession de balobaka na mikila na monoka mboka bato mosusu bino mo boyebi IDPS bazwaki mwa kokoso
na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Manseba Jean-Marc Kabound Akabound pinumo boyinde ba kokotaki ye bato ba pesaka pe bato wana ba botolaki. Ah, sikoto lobanini. Ikomaki un côté Maseba Kabunda wa Kabound nanoko na ye Kabuya bayokani oh non il faut bakene na tribunal parce que mutu mususu te akoyi ko poser candidature mutu mususu te akoyi ko za poste wana place wana eza kaka ya Manseba Kabunda wa Kabound. Ah kolala kola mukaka boum boum tomona nani parti mususu nini parti mususu IDPS donc parti politique te mais une partie ya IDPS kaka IDPS Tshisekedi na côté ya ba Germain Chabani balobi bango nde baza directoire mama solo wana o tututu ke o kaka poste wana eza kaka pona Manseba Jean-Marc Kabound makambo wana ezate tukotinda nani mutu oyo zwa poste wana bo makambo tukosala makambo na sentimati bandeko bolandanga na bokebi kolala kolamuka pa tomona IDPS avandi habite il faut toyokana pour soki toyokani topesi candidature moko nde tokolonga soki te tokoperdre place wana po bato bapesaka pe bango wana pe kamba babotolaka pona yango ezala malamu mingi biso toyokana po politique ya chaise vide efutaka te IDPS asa zwa munoko achana mabele alongwana ba politique wana ya ba chaise vide IDPS akoma bo préféré pena aza na kata masolo s'il s'agit ya komata na cheval amati na cheval s'il s'agit ya konange banange mais il faut azala ceux qui place bazo nanger IDPS azana bazo nanger ceux qui place pe bazo mata na cheval IDPS azana pe bazo mata na cheval donc IDPS aboya ba makambu ya ba politique ya chaise vide na yango bandeko IDPS auti ko kotisa candidature na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale na kombo ya Madame Ntseya Mulela Patricia. Bandeko, Mama Patricia azamwana abotami na le 25 septembre 1978. Bongo ba mama ba bandeko ngana zo fungola bino Mama Patricia ndenga zawana azape azalaki pe élu na liste ya IDPS. Donc aza élu ya aza membre ya IDPS. Et soukika bongo te bandeko. Mama Patricia aza avocate. Donc bino boyebi mikolo ekomi nango kaka masolo ba pièce par pièce. Soki muto ayebi mndenge masolo ba pièce par pièce ezala te et aussi mbate yango wana Mama Patricia lokwa ayebi ba masolo ba pièce par pièce. Ah, Mama Patricia nde aoza masolo wana ego tokotala ndenge eko marché. Biso na Congo Esengo TV tokolandela yango tina suka mais to souhaiter Mama Patricia courage pe biso to lobaka chance te parce que eza bongo eza droit na ye en tant que congolaise à exercer ba poste wana yango wana nazo pesa Mama Patricia courage pe akende liboso nde na yango tolobi ete tosuki wana bandeko tokei na lombangu kopesa
merci mingi na ba abonné na biso ya Congo Esengo TV. En tout cas, bon, continuez ko s'abonner, ndeko yo na no s'abonner te. Et ça la biso malamu, pe ndeko yo so s'abonner, zwa otali vidéo, partager na bandeko mususu na ba s'abonner na note, partager na bango, et ko ça la biso malamu. Na pesi spécial, dédicace nangai, et pas ya le couple le plus lucide à London. Bienvenue Mangwata na Ani Sabaote. Et puis, na salué le couple le plus mbinga à London. Papa Teddy Mbela na mama bébé Mbele. Na bosanité, ba mama Ekiri, ba mama Lokumu. Na pesi bino mbote na présidente na bino Olga Mbouye. Ya bino yangoana, Ekiri la plus respectée à London. Na tali na côté à Bruxelles, la fille exemplaire Sandra Somao, na pesio mbote, na bosanité, noko na ngai Kenzo Merveille, noko na nga Kati ya lelo na lobby, na bosani pete Yannick Bongondo, le directeur, l'excellent directeur Maison Given, immeuble Beautour, local 54, Montonio Sotoza na besoin à sa invitation, à Keikuna, Yannick Bongondo, Azawana Ako, Yambaye, na pona kosugisa, na pesi spécial dédicace nangai, et pas y a la fille la plus stylée, Brenda Mubiala la Pambar, la fille la plus stylée à Manchester, na confirmé ango, pe na mona, pe na confirmé ango. Nde na PCP, le partenaire officiel et sponsor officiel Dodo Pongo, Manchester Salford. Nde to sukiwana, to pesibino. Ciao!